Mais l'argent est là. Moi, je vous apporte de l'argent. Madame la Première ministre, je vous apporte de l'argent cash. Si un redressement est fait sur toutes ces sociétés qui ont volé l'État congolais, c'est plus de 3 à 5 milliards que l'État congolais va avoir. Pourquoi l'État congolais ne me suit pas? C'est ça ma grande question. Pourquoi l'État congolais, vous ne me suivez pas? Je vous ai donné la possibilité de récupérer l'argent de l'État. Pourquoi personne ne me suit? Il y a un souci. Na lobby boui, nazalia on a ces sacs naïe pour répondre à l'invitation. Bateau va inviter qui naïe, bah invité. On est la zongi, na lobby na lembi, pas fondé par homme d'affaires. Pour soi-disant na zaki mbongo, na utaki la katanga bomona qui homme d'affaires à mon ami. Les lots est dans ces sacs. Naïe, na documentaire na lobby là qui, oh azali chef de service, inspecteur général des finances. Na lobby là qui, inspection générale des finances, c'est pour inspection générale des finances, pas qu'il n'a pas fondé naïe. Car cela nous s'en tient. Semaine prochaine, na bengi ba maman pour la nyonso, na bengi ba papa, na bengi ba ndeko. Boya ko accompagner na kopesa bino mokolo. Boya ko accompagner na biso moko toki na bazuzi poto lingi to samba mbongo na mboka ezonga. Ya lobi akanga kaba corrupteur ba benga banani. Ba miyibi abenga ba malfrat, ba miyibi ba détourner. Siko biso na ba prévoto ali nango, to moni peke ye moko pasa na kamoto na kanyaka. Lokola ya lobi que ngai na diffamé, aya tokenda ko samba. Moi je demande tokenda ko samba. Na sengi la justice, maman premier ministre na memeli bino mbongo. Mbongo ba botoli na l'état congolais. Mbongo ba privé, ba société privée. Ba boy ko futa pa ko na l'état, ba yokani. L'inspecteur général des finances, pour mbongo on est contre la caisse na l'état te, na sengi na bino l'état congolais, bosunga ngai to récupérer mbongo wala. Merci. Merci beaucoup.